Mokili makambo mokili tozomona eza na makambo bandeko nanga ya les amis de cœur sensible histoire vraie mokili makambo histoire vraie mokili makambo bino bapanzisango cœur sensible mokili makambo mwasi aboti na mobali histoire eza bonde bozomona esalami awa na Luanda nazo filmer nga moko personnel mwasi na province akutanaki na mobali akutani na mobali bandeko balingani mwasi aza mutu ya province ya Wambo balingani na mobali ayebise nga navandaka na kati ya Luanda na capitale bakoma pe kovivre na mobali ayebaki famille pe ya mobali te me bavivaka baboti bana wana bozomona aza na bana na maboko bino mo bomoni mobali apesi asololaki na mwasi na ye bon tozozonga omona pe famille na ngai na kati ya Luanda baye Luanda bandeko bakomi mobali aye atiki ye bato bazalaki te na kati ya lipangu mobali abivanda oyo ezali famille na nga tozalaka awa mobali abimi akei abisi ezela nazwa bagazoza nabenga pe bandeko baya bamona bino abimi mwana mwasi avandi famille eye koya batunye yo nani otenga mwasi ya José nde nana lakisi photo oh mais José déjà tokunda ya kufa aza mutu vivante oh elekeli biso nyonso mutu akufa ake aboti mwasi ayina bana famille ezwa endima bana to famille eboya bana ngai moko jusqu'à nteya naza présent nazo filmer image pe nasali vidéo naza na sœur nanga aza libanda na Allemagne cœur sensible natalaka émission na yo nasepeli o partager vidéo oyo olobela ngo na émission na yo eza histoire vraie bozomona ngamo nazo filmer nazo sala interview direct toza na São Paulo famille ya mama na biso boyi bana babengani mwasi yango bato nyonso eza na qu'est-ce que c'est awa merci cœur sensible ceux qui kozwa vidéo partager panza yango